bakolo baloba somo ya ibaleleki somo ya cimetière bandeko boka moite pour na sima na ngai bozali komona mai ebale. La émission oyo c'est pour la première fois bandeko bozomona émission oyo ezali ko salema plateau na kati ya fleuve. Tozali na fleuve Congo. L'autre fois babenga ngo Nzadi. Tozali awa epai ya bisika wapi bisimbi ya maza ndenge bandeko na biso ba Congo balobaka. C'est-à-dire que bisimbi ya mai bandeko msusu balobaka na anglais mami water. Bisika wana bango bazalaka. Mai oyo tosokolaka ngo mai yango okopimela yelo kote bapimelaka mai bolumbu te nzoto pe kosenga yo mai okozala na posa osokolango tina ebele bandeko toye awa pona nini parce que l'histoire ezali ko rappeler biso ba koko na biso bato ebele bakufa babwakama na mai oyo fleuve Congo bozali komona bandeko na ngai bandeko bele balobaka ke poto zo solution esengeli toya na kati ya fleuve Congo toya ba rancune to pe ba conflit misusu to pe bandenge to mona rampe bandeko pe basinga ke toko koye ba nani ya kobelela bisimbi nani ya kobelela bilima ya mai ba ko répondre ndeto kodima ye bandeko na ye awa ngai moko te bandeko na ye awa kokutana na la personne bandeko mingi balingaka koyoka bandeko mingi pe batunaka bandeko mingi basepela na koyoka mosala o pasala na Congo Brazzaville mosala pas ali kosala awa na Congo mais c'est pour la première fois tout ça l'émission au awa to payer pe na haut-parleur dans la personne na kombo il y a la distinguée ndenge babenga ke na lopoto la reine des midi na ye ko zoyer awa na fleuve Congo bandeko ye moko pe mama bisimbi pe ya mai bazalaka na mai na ye na fleuve Congo to bangite haut-parleur et bimi na fleuve bozomo na plateau na kati ya mai tozali na awa la reine de midi mama mbote na yo cher journaliste mwana mayele vraiment na habité bandeko baza hôtel biso na télévision na haut-parleur TV na ba plateforme na biso nyonso na YouTube haut-parleur TV na TikTok et consort opesi bango na ngonga oyo to pesi bango eza lokola chair de poule eza kobima bango misusu bazali ko banga déjà na introduction na sali na kokuta yo pe kobimisa yo na fleuve Congo na kati ya mai mama la reine de midi uzali nani boni esika ya boye na kati kaka ya mai makolo na yo na fleuve Congo mama na tiki yo se présenter uzali nani na présentation na oloba nini nazali na nyonso na kati ya nyonso ndenge na lobaka kozala to pe kozala tenga nazali donc na lopoto na lobaka entre être ou ne pas être, je suis quoi, la totalité de tout. Et là, qui c'est qui est pour nabato mususu naza satana, pour nabato mususu naza nzambe, pour nabato mususu naza mokeli, pour nabato mususu nazali malabolamu, ba mususu nazali mabe, donc na nyonso ezaka ngai. Voilà comment on a aussi présenté. Nyonso ngai. Donc naza nyonso ezali. Voilà. Pour na retourna ngai so qui na se présenter naza nani. Naza nyonso ezali kombo na ngai Bokoseko Elikia Moi reine de midi ezali lisakolo esakolo maki na tina ya mwasi oyo elakamaka na bikeke ya kalaka ya kobotama na mabele ya Équateur na mbandaka esika moi ezali à 00 degré d'altitude nde yango ekomamaki na Biblia yango babengaki ye na bato ya mindele balobaki mwasi wana akobotama kuna pote azongisa bokonzi ya bato ya Équateur. Ligne ya Équateur eza ya province cité ezali bato bavandaka na zone tropicale mwasi wana babengaki ye reine de midi parce que azali oyo azali pe akoya lisusu nde na Biblia balobaki akozonga tango akozonga eza reine de midi alors tango na bandi misala nga pe nayebaki makambo wana te bato bayebi Biblia tango babandi koyoka ngai nde balobi yo ozali reine de midi oyo tozalaki kozela azoya et puis voilà c'est comme ça ekei reine de midi nazali rerama te yambo ezali programme ya restauration ya bokonzi ya botata pe ya bomama na kati ya mwana ya mabele ya kama. Voilà ce que je suis. Voilà, déjà la présentation et puis si question belé mais olobi kombo na oya yo kombo na ngai ya bonjoto na ngai Bokoseko Elikia Moi basambi samba puchalangi Bokoseko Bokoseko isa bokonzo ekufaki kala ekozonga balo pona seko
pamba te botie eliki ake moi ya sika moi oyo ekoya na bomo ya seko ekozonga basambi moi wana ekozonga kosambisa basambisi pe avandisa samba c'est-à-dire makambo nyonso ekosila samba elakisi toiture ya ndako nde samba mpucha langi ezali mwana ya yambo ya mwasi oyo banzambe basepe na langi na ye mpucha langi elakisi mwana ya yambo oyo banzambe basepeli na langi na ye paseke biso nyonso tu misala to bizaleli tosalaka ezalaka balangi maintenant balangi wana oyo musu balangi musu banzambe basepelaka nango banzambe balangi musu bato basepelaka nango balangi mususu milimu basepelaka na bango sikoyo oyo anga balangi banzambe moto basepeli nango. Voilà. Donc bakombo na ngai ya bonzoto na ngai yango wana mpucha langi bokose ko elika makasi to comprendre. Oui. Et puis na ndenge lobby na oyo komi lelo ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. Alors, bandeko bako découvrir encore davantage bandeko botel émission na ne bandeli tina suka benga papa benga maman benga bana beaucoup ta parce que bobi que haut-parleur le travail que tozali ko sala na mokolo ya lelo bandeko nyonso ozali muswahili ozali mungala ozali muluba ozali mukongo bipai ozali zala na lokumu zala fier moto moko te akosa yo moto abangisa yo te ezala nganga ezala pasteur ezala nani ayinisa yo oyo yo ezali bokoko na yo ayinisa yo identité na yo bandeko telemela ye loba que mukendi mopanzi sango haut-parleur elobaki tolanda makambo wana te tolinga mboka na biso tolinga mabele awa botala ndenge depuis toye awa bandeko nano bomona plateau boye te nano bomona te émission selema na fleuve Congo na mai bisimbi makambo tozomona awa botela mai eza kotonda se kotonda si to si émission peut-être ba yebata biso tina soka soko to kodinda soki ko la biso na zolo bino moko botala na yebo ko mama na mikanda bato batanga ka bible nde ba oyeba makambo to sala parce la mikanda ese ko mama kike mai ko mata ti place a otia makolo za lisuti mais au fur et à mesure tozo sala l'émission mai eza yo ko mata kasi eza bongo eza langage eza yango na lobi ke na mikanda ese ko mama ki na Ezekiel 47 elobama ki ke mai wana mai ya bomoi mai yo yaka kosukisa makambo bisalela omoni ntango bato bazosala bisalela baoloba bilobela baosala makambo neti kaka mabele oyo bango muto basalaki yango neti mai bango muto bakelaka mai na suka nango yango bandana ikeke ya kala na mikanda totanga ya bakoko oyo bato musu babengi biblia mikanda wana balobaki ke po ete basukisa mokili basukisaki na mai po mokili bandana mai mokili sukaka na mai do lolendo ya moto lolendo ya banzambe lo fundu ya bato esilaka na mai siko mai moto abandaka pe mai moto asukisaka nyonso to bandaka na mai to suka na mai donc ndenge zawana soki to dinda e soki pe to sa ndeni ni nyonso ya kaka malamu nde na otu kolobake nazali nyonso ya nyonso mais na lei spirituelle il y a une manifestation oui manifestation ezali ke basepeli banzambe basepeli mingi yango bazoya ko accompagner makambo misala tozo sala bato ya mokili parce que tozali entre mabele na mai bato ya mabele pe basepeli yango bazoyebisa bato ya mai bolakisa nkembo na bino donc ezaka ndenge ya kolakisa ke basepe na makambo toye kosala parce que eza mbala liboso nasi nasala misala na océan ntango nakende kosala makambo ya likolo mbala osiko nangi na banda osala makambo ya se yango efali na kobanda na fleuve nabandaki na ya likolo ti ntango nakende wana ozomata na avion ou bien wana siko soki ezalaki Michel likolo tenge tozosala ngo ndenge ezalaki makambo ya likolo siko émission yango eza wana te yana tosalaki yango na Chitenge 33 Chitenge donc nakende osala makambo ya likolo makambo ya bamoi na basanza minzoto donc tokenda tovanda na océan parce que moi sanza minzoto na ntango akala bakoko babayike bimaka na mai elobaki ekotaka na mai de mayele na bango akala na ntango wana nde yango soki bokesa mambo ya likolo bakendeke na mai ya monana siko awa toki tosala mambo ya se makambo ya mabele yango toye kobanda likambo ya mabele awa na mai ya libandeli esika makambo nyonso to ya mokili ya bomoto mokili ya banzambe bandaki yango toye na fleuve Congo. Voilà, là ezalaki bandeko bo comprendre parce que biso tosalaka kaka émission
donc soto sa mission tolinga ke mission ezala po etika la trace. Donc même les journalistes basent la mission monene. Oui parce que ba journaliste moto ba lobaki asalaka to yebi moko na lobaka boy ele kaka boy ne keke boy asalaka boy ba image na bino bo batela ata bino bobungisi mindele babungaka te on a bengaka internet et mémoire des oubliés bato babosa na internet et bosa na te nyonso ele kaka etika la yango na soki na osa misala nyonso na sala na tiaka mayele ya bomoto en œuvre mayele ya bomoto nde ba caméra na bino na makabobo salo. Voilà. Voilà, merci beaucoup Bandeko. Na cadre ya ba recherche ya ba investigation bobi que haut-parleur et banga raté toye kolanda la reine des midi boyo kinenga lobi na mai bisika même makambo salaka bisika le kana bandeko be makambo belé mususu to kolobela te mais biso to bangité toye là ils allaient qui entrer introduction les journalistes n'a pas d'amis awa ce que to so banda ko suwana bandeko na ngai po ngana ye ko lukaye donc ils ont niata moninga ko senga pardon te ils ont banda mais le sujet to sur lango ezali sur la restauration de la royauté par la puissance féministe bino moko boyoki ye moko ko te ko lobango kutu na sens ya lutte na ye ngana ye ko tuna mituna est-ce que ba maman ba kokoka vraiment to pe na likambo yango est-ce que ça ndenge nini parce que le lot comment na tozali ye côté ko même esika abimeli en tant que mongala ya solo tout le monde a papa un peu de bazalaka na makasi wana abongo tout le monde a rappelé na côté ya Congo central likambo ya matriaka tout ça comme mona bande comme sous ba chercheur na kati Égypte antique bazol bele likambo ya matriaka alors ba kongomani ba maman bi pour la bazola na biso na ngonga oyo maman ya makala maman oyo ateka ndakala et puis pourquoi pas ba politicien ba grand homme d'affaires bah, scientifique na ngongo bozola na biso to sala que tout le monde a se retrouver alors to continuer pe na mat moi Nathan la restauration du pouvoir matriarcat ndenge na utso babino alors ezali masolo oyo to sola awa et bandi salutations depuis bande ko aux États-Unis maman bibi chez nous pourquoi pas Petroni Ngandu Nelly Mokela et puis maman na noso ki baza rota la biso ko fungula tozongi panayo maman tout banda d'abord dans likambo oyo sujet na memelio sur la restauration il y a pouvoir tozongi na nosema poto yeba bisika tozali ko kende pouvoir na biso attaque ba yindo ba africain bikolo na biso nyonso lelo to koma déjà na lolenge mususu to perdre makambo belé pouvoir na biso d'abord elingaki koloba nini pe ezalaki lolenge nini to comprendre d'abord yango na point wana sur le pouvoir na kama ezalaki lolenge nini matondo mingi mopanzi sango na ebandeli na lopoto balobi cosmogénèse na lingala ebandeli ya kozalisa manase na tango cosmogénèse na biso to pe bande na biso ya kozalisa na biso na se na tango tozalaka maboma te tozalaka banyama te tozalaki kande tozaboy pamba te mai oyo ezalaka ka yango ezalaka mususu te po mai ebongwana yango na biso tokoma bato mususu te mai yaka yango mapata to mona ne ezalaka boy mupepezo le ka ezalaka boy moto tolambelaka lelo ezalaka bongo au comprendre donc na ebailakisi ke banda ebande tozalaka nde tozaboy soki tozalaka donc tozali pe tokozalaka seko na seko elakisi nini ndenge tozalaka na kati ya ba village na ba société na kati ya ba famille na kati ya misala bakonzi bazalaki oyo azalaki na makoki ya kokamba mboka ya kokamba village ya kokamba ekolo ya kokamba mabelo esika tozalaki ya kokamba milimo ya kokamba bamai mimpepe biloko wana bazalaki yango nde mindele babengi cosmogénèse na kati ya ordre ya cosmogénèse tozali na ba ordre mitano la prêtrise makambo etali nature place tozali awa bonganga lisakoli makambo etali kolobela bato mateya koteyaka bato botika mabe bosala malamu to pe bonzambe bokonzi makambo etali kopesa mitindo bosala boye bosala bote misolo bozwi biloko eza na se ya mabele na biso wana bamilona tolona katoliaka nyonso te totekaka misusu ekonomi bakambi nango mpe bazalaki na bakambi ya etelo bao balakisaka biso nzebi donc tozalaka nde tozalaka
c'est vrai qu'on n'était pas assez développé comme aujourd'hui, mais tozalaka biso tozalaki moto moko te ayaki kolakisa biso kete bino boza boye bosala bato misusu bazokanisa lelo ko te mundele moto ayaki nango. Ça c'est déjà histoire ancienne eza mambaka la boirango. Oh bato pe bato kanisa bazolanda mais tozaki na bilamba te. Tozala na bilamba te bo tozala olata nini. Nana sala elamba moto aliboso soki moto aloba mambandingo aseke mutu nezo sala te. Parce que nous sommes ceux qui Mundele à reconnaître que nous sommes la berceau de l'humanité. C'est que Mundele a dit que makambo to moto ayebi lelo biso moto to yebi sa moto. Makambo nyonso moto ayebi do so moto ayebi koloba biso to lakisa moto ke balobaka. Au continent o na libandeli yambo ete to longwa wa to kende to sala migration vers les Nil tozaki nano na fleuve Zaïre oyo. Fleuve Zaïre ou fleuve Congo de bino bobenga tozalaka nano awa. Awa basi moto wandai kokamba bokonzi zalaka ya basi ti tango bokonzi basi parce que bokonzi zalaka transmission. Mais est-ce que bazaka kokamba pe bon parce que bikolo na biso misusu les patriarcat misusu ezali matriarcat te ba mususu ba généralisé par là te ba mususu ba wane komiti ngana olo ba cosmogenèse na bina libande o nyoso lele koma bikolo nyoso za patriarcat koma kokoma ezaba ekoma ba midefa midefa do bo defi bilongo bo monaki pa bato musu esimbi allez maman bolingi nini là vraiment la reine des midi de ba maman eza candidaté vous en a candidaté papa kanda bikolo oyo papa par exemple côté baluba papa ne bazara na mo a dire côté ya bangala papa te attends na lobela chef de famille te na kati ya mabota nyonso ba chef de famille bazara différent ya moi c'est azali ya mobala azali nga na lobela wana te na loba pouvoir kokamba mboka kasi oyo kokoma mokonzi kokamba village net président république ndenge za mobali boya mabe au comprendre. Donc il na libandeli problème na biso to nini na luka problème nini nini biso ba papa ezala mabe makambo na biye papa bino moko makambo to est-ce que na besoin ça le tableau yo mo ozomona te makambo na bino banda okamba boko makambo beba so to bito zonga depuis l'Égypte antique tango bino bo créer Égypte pharaonique koko shite bandi wanati mais bino soki to meki ata mama moko to zomona rabalaki bazana note ba mama nano bazate yango to ye na mayo poto bimisa ba mama oye okuta ngawa pona ye kobimisa mama wana azalaka awa mama nano bazate mama azali ko bo mama azate ndeni soki tata azali bana bazali bongo nana abotaki bana wana mama ti soki ba mwana azali tata azali motabotaka tata eza mama motabota mwana eza mama pa mama botaka tata na sima tata abimisi mwana. Est-ce que vous comprenez? Et donc so yo kutanga na misala eza to bimisa mama wana tobimisa mama wana ndengo zomona misala nyonso kendeke pamba te il faut elembo etikala yango lobi tozaki na zai na pota lobi zaki très bien lobi okutinga na misala ne omoni nga na sai misala ngati na 6 ga na pota na butu makile sopana il faut makile sopana pamba te kimpa vita kozonga ndengo atelo ne lakisake ngai moto na ye kobenga ye po ye kendaka makila na ye sopana diangenda te misili kambo ya botata makile sopana simo kimbangu babeta 120 fouet makile sopana est-ce que vous comprenez donc likambo nyonso moto ayaka kobanda po bonzambe ndima yango ifezwa makila epana yo moko na kati ya musala eza accident te ko na kende koteka fufu na keteka pondu epimba moko pa na sala accident te eza oza na kati ya musala wana makila bwa ebimi yo mo moni makila no ndenge ezokende wana ezake bandimi likambo yo ye nango parce que mwana bota mangana makila mwana kotaka na libuma mama na makila donc likambo etali la vie makambo etali bomo yeza makila au comprendre mais ndето mona meilleur bango pe ba expliquer pe likambo ya liwa ya soi-disant makila moto moko apesi makila pour na sauver l'humanité mais lelo bato musu pe pour na garder pouvoir na mokili suprématie sur d'autres peuples ba ça pe ko bomaka bango makila ka ezotanga te waneza makambo mususu c'est-à-dire eza lokwa ba prix à payer siko yo futa pour au conduire faut aux le chauffeur siko so za chauffeur est olonga ati okende siko zo kende sans payer. Il faut oye kwa nano chauffeur. Ba pesio na attestation chauffeur do yo mo il faut tangisa na makila no ya yo.
ya yo elakisi ko komi chauffeur siko tango yo za mutu kozo conduire so komi na péage wana entre Bazaïre na RDC so futati et do wana siko za ba prix bato ba futaka siko ya ko futaka ba makila bato o na pesa na boma mwana na ngala boma mama na boma soki nani pona koma mokonzi buzoba soki zalaki malamu me mokilese bonga omoni wana aba buzobe za mambo bato ba yebite parce que bato balongwa na mai ozo comprendre ngai mwana ngai mai eza bomoi lokola tobima na mai tokoma kotiola mai tokoma koseka mai yo moko mwana na ngai mobali oyo yo tango mataka mwasi na yo wana obimisa nini mai ti mai wana nde yango ndo kotisaka na kati ya mwasi na yo nde baluke ko makila te. Voilà, la science est naturelle parce que Motoki wana pe nyoso ça fait Motoki mai poya pe wa efo na mono tout à l'heure ozozo mai ozotia la mutu il faut to sukola bilamba mai eza centre ya vie siko mai o ya matière oyo eza mai pamba il faut siko na kati ya mai oyo ba mai comprendre wana est comme mususu mai nyoso mai mai nyoso ya mai mais chaque mai eza mai te mai nyoso ya mai mais mai nyoso to eza mai te. Ah, tu as un fleuve. Ah, Maya fleuve, ça na ngoni. Voilà, toujours continue. Maya océan ezanini, Maya ya lac ezanini, Maya libulu, Maya source. Sikoyo yo kozwa noka Maya na sukoli nzoto boy. Mo sukoli nzoto wapi? Po nzoto wana yango moko peza mai. Nzoto amoteza 73% ya mai. Omoni. Donc pona koloba ke pouvoir e bandaka na bo mama. Awa na bassin du Congo avant to kende migration ezalaka bo mama après to kei ba migration ndenge to kende ki na Égypte antique to ke sala ba civilisation kuna ba développement to yebi lelo parce que mambo to yebi lelo ane sali plus de 15 000 ans ou combien je sais pas moi selon ba statistique ya ba archéologue mais kala to utaka wati nde to palanga na mokili mobimba mais tango to zalaka bana ba ko kamba société ezalaka ba mama pona nini mama il faut akamba parce que mama moto ayebi bomoi na bandege nango na ba forme nango nyonso yango par exemple tango zo koloba tango zo benga par exemple nga mona na traduction na biso to permettra mingi mama mona même mwana mwasi kaka soka komi na âge moko d'adulte bazo benga ye maman baza ko respecter parce que bon maman ezali très important mais toko tapé non na mozinda les kambongo parce que yo moko zo luka un peu makambo ba papa bazo luka est-ce que ba maman o ya lelo vraiment ba Congo zo sa lokwa mayo moko sa lokwa le simbi au monde yeti ouais apo monde kei to mona neti moto abikisa mboka yeyo entel to mona neti moto abongisa likamba Congo yeyo entel yende nzambe yende boye ba titre surtout bo pesa batezane te ba makamba ba mayo mouvement mai mais simba te yango ekei tande ezokende malema mbeti etikali huai tozongi ti tala au moins place tozongi amateli biso déjà ti donc to fandeli mai bande dozo mona babilo makambo yo mozalisi ya biso seko mozalisi ya biso seko alakisa la biso ke botala bosolo yango yo do bosolo eza maloba te na lotaki na ndoto nzamba alakisa ki nga na yokaki na te bosolo c'est la nature qui t'enseigne bitala observe comment ça se fait et kei ezongi bikenda kenda bilanda landa biloba loba bisala sala yango nga na loba entre être ou ne pas être moi je suis quoi la totalité de tout auto ezopesa nga wana nga kaka voilà donc so oyebi ke naza satan donc na penda Satan est amouké, donc na satologie. C'est-à-dire où ezali ça Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui mutu dans oyachiyo ya mabe makasi wana do a multiplier ngota fois 10. T fois 10 c'est-à-dire soka monique na Satan il faut le babi motasa sous Satan yeyo. Donc so monique naza nzambe donc naza nzambe te na bu nzambe. So monique naza moyibi na moyibi te nazali ki moyibi yango moko. Yango na lobaka, je suis la totalité de tout. Naza nyonso oyo lobi, nazali pe na oya ndengo lingi na ya. O comprendre? Donc likambo ya bokonzi ya mboka eza bo mwasi moto kozongisa e amibali te.
na Afrique mobimba na kati ya continent oyo mobimba d'abord tika tokende bien bokonzi esukaki na maboko ya nani bokonzi ya continent oyo esukaki na maboko ya nani ya Cléopâtre mwasi bongo sikoyo so bokonzeli ya malamu oyo ya biso moko elingi ezonga ebanda na mibali donc faut tout le monde que maman telemi alors bandeko ba maman bazolanda biso qu'est-ce qu'il faut basala d'abord avant que toko kokota na to avancer na ba question mususu ba pusana nano po bayeba nano ba secret ya bo mama bayeba nano ba secret ya bo mama ayeba mai eza nini moto eza nini mopepe eza nini ba élément nature parce que bilo mine wana tokutaka ngo to okende to tika ngo au comprendre yango eleki biso nyonso na bato nyonso na ba mayele nyonso siko so toyebi yango biso babenga biso bobangi tokoyeba kobanga somo ya ebale to banga eponga na za moto ya mai mama na nga za libinza biso libinza ezali o na lingala parce que lingala euta epa na biso lingala eza lokota ya ngai ya bo mama na nga tata na nga za mongo na za ana mongo donc biso na bobangi so babenga biso bobangi bobangi la kizi bato bazana bobangi ya nzambe yango babenga biso libinza c'est-à-dire libota ya nza libota ya nzambe toza mabemboka na biso babenga makanja c'est-à-dire mabele ya bonzambe ya bomama omoni nde sika lingala boyebi ke lingala uta kuna siko soki lingala o ezali lokota ya bolingo ebima kuna yo kaisi ke makambo wane kosu ekobimela wapi donc makambo ilikambo o eleki motuya awa ndeko na ngai ezali nano bato basosolo babana na koluka koyeba libandeli ya makambo nyonso to bandaka wapi lelo nani akosukisa makambo oyo pe nani akobongisa mwana ya mwasi yango ya tolobi matu mwana ton mwana ya mwasi ye muta ozala moi mwana ya mwasi oyo akozala moi ye moto akozongisa bokonzi wana siko mwana wana azala mwasi azala mobali ye nde muta osisa makambo wana mwana ya bomama me wapi mamango donc ça veut dire que ba maman ebele ozolanda biso esengeli koyekola réellement kotika la kaka physiquité ndenge hotel service ezali kaka bonzoto te ndenge to monaka posa kitoko posa oloba tout ça ozobota nde la kikosa ki maman voilà on passe près na prescience ya cosmologie na lobi na cosmologie na bi lelo te na lobi bien na cosmogénèse na cosmogénèse mais sika siko ndenge tozali kokendele na bisika tozokende oyo sika tozanga yango na lobi mwana ya mwasi motako restaurer tango mwana wana sisi ko restaurer asiki kozongisa eloko ne sika nango sikoyo bakotia bato selon ba compétence parce que avant tolo ba makambo il faut totala bien ti soko ndime olobi likamba dia parce que moto abimisa elogazimo ke bango bino tu boyebi wana nani papa diangenda kutima photo wana bino tu boloba fubu kibangu vulusu kibangu nana lakisa bino diangenda kuntima kombo ya kimbangu po ete ekende planète mobimba baye bango dont moi-même j'en fais partie nana bimisa kombo wana Simon Kimbangu diangenda kuntima nani abimisa message wana ke diangenda Simon Kimbangu alobaki asambela kasoki le 10 combien le 12 septembre ou quoi quelque chose comme ça nana lobaki aweza papa diangenda bon moto alobi lobaki songolo mutalobi yo siko zo ndibela moto yo alobaki loba na te bolbo zo ndibela moto ya betela ili solo wali boma baboyi papa diangenda na bandimika li solo na est-ce que ça a un sens po moto betela bino li solo eza ye bino bozwi likambo ya lobi ya 12 septembre ye moto abimisa yango prière ezalaka boye komamaka boye lekaka boye ye moto abimisaki bino bobite yete diangenda trahira biso baindo diangenda sala église diangenda n'aurait pas dû diangenda boye diangenda ceci bofinga ka diangenda mais bolobi ke diangenda lobaki ke Simon Kimbangu lobaki ke roi divin akoya mais et on a sens c'était ça c'est un parlons de roi divin diangenda za mondimi ya biblia o ezali mokanda ya bakoko na biso mindele bayaki nango na lokuta na bango parce que tika na ebisa bino pona bato ebele o batemelaka biblia po bakasaka biblia eza livre mindele bona te biblia mindele mutu bakoma meza ya bango te
bakoma nini bakoma lisolo na biso eza moto ayepa na yo amoni yo ndenge ovivaka ayebi masolo na yo ayebi société na bino nde bovivaka sikoyo makambo wana bando koma parce que bible wana bakoma ngo awa na bamanya na mbandaka bakoma awa na bamanya na mbandaka awa na bamanya bible oyo bible wana ekomama awa na mbandaka na bamanya nde bazwi bake nango kuna bakei sikoyo comme bayebi bapellation na biso te bachanger bakombo bagéodélocaliser babakisi makambo na bango alokuta babakisi quelques codes bacréer système autour de la Bible mpona bacontrôler baindo ozo comprendre bacontrôler système nerveux ya baindo me nyonso bandaka wapi awa makambo mususu batiala mikanda mususu eza wana eza mikanda bazwaka wapi bazwa awa na Alexandrie tango bapiaka bibliothèque na biso batumbaka bazwa wana makambo mususu bazwa awa na Douala na Yaoundé ozo comprendre c'est-à-dire eza babiloko yango nalobaka kobeta masolo ya Afrique ya ndoto te Afrique ezalaka ndoto te Afrique eza continent mer soko lingo lobela Afrique il faut yeba Afrique dans son profondeur on atangaki na livre on akendeki na internet on okuna ba yebiso loko te il faut koma miso na yo mona ke awa oyo eutaki donc awa makambo yo zotanga na Bible sur judaïsme eza peuple béninois eza vaudou mobali na bala wana bango nde bakolo ancien testament royaume babike royaume sacré Yahweh ozoka kombo Yahweh bakoko na ye banda avant mindele baya kino lelo na vaudou soki bato bazo sambela banganga nzambe basangani babandi ko sabya tango basangana bango soto ensemble balobi ke tozobenga aholu yewe est-ce que ça na lingala yana français est-ce que bango basambela ka Bible aholu yewe sikozo wa yewe olongoli ekotika ni yawe do bayaki abamoni ba hotel oyo mona kande bakomi na Bible bazotumba bato baotumba bandeka ba tout kende na bene okomona ngo na mona ki makambo ozo comprendre donc Bible ezali histoire ya baindo bango bazui copier coller bake basali plagiat babongisi yango ba modifier yango basali yango contre bino ya ka moto ayibi téléphone na yo aki a changer coque ali aye otekela yo parti ya mabe o ya malamu ya bateli ye mo asaela kango do ye mo gazo saela bonganga ma ye ko isoko mekala bonganga te ke bala mai bilima mai baba ndoki ba mabe me na kati ya Bible balobi na yo bien ke au commencement molimo l'esprit supérieur roi Chakodesh atambola likolo ya mai siko yo soko lingi supériorité okende osambela wapi ozomona do lingo zo makambu olingi na ba solution na ba problème na yo wana moto na bino wana ya France obino bokumisaka o ye moto asisaka deuxième guerre mondiale comme na Charles de Gaulle ayaka wa place to salaire ati azindia we sikanga na to vandia wa solution ya guerre guerre mondiale azindaka awa sika to vaninga nayo awa na ngamba Brazzaville wana aye na fleuve Congo azindi parce que ba bato ba yekola bango bana ba école ésotérique bana ba école exotérique basi ba ebisa ke parti boy o que nous trouver en place parce que mon kilo eza na 5 portes et bassin du Congo ye moko aza na dépôt na deux portes planète mobimba eza na 5 portes cosmogoniques mais bassin du Congo deux portes ye moko imagine donc siko ba porte wana eza ba porte nini ezara wapi bino mo bovande aboyebi te boyebi kake Charles de Gaulle yaka azindaka na fleuve Congo asali quelques minutes na se mai tango abima na soso ko kendaka basilisa guerre yango emblème ya France ezara soso mais boluka tendenge nini ayo potia o parler donc ozomona makambozo bimisa ba secret mais sinon mupaya mutu mupaya munela musika ayepa na bino siko bino buzoba bino botikala kako azoka uranium yo kasi uranium te sisa guerre bo buzoba uranium ezaka kasi bo sisa guerre na est ayena mai yo kasi uranium te sisa guerre bona uranium wana kasi bo zongo bo sisa guerre na est azwaka iranium awa yango na sala quelle prière ya to sangana na stade ba passion bazo sangisa ba président ba konti tika bato ba olota bandoto la bango wala ba pasteur bino bona sacralité te bozana pasteur ndengeni il faut bozana on a na sacralité na lingala nini
bobangi sacralité, c'est-à-dire bozana biloko bobangaka bato bino bobangaka bango, les hommes sacrés, des femmes sacrées, des lieux sacrés, des objets sacrés, babengango sacralité bino boana ngote bokosiko bokedo benga bokedo saka bozala ba pasteur dede parce que ba pasteur ezali bato batela bato po balakisa bango keba na oyo keba oyo koloba na moto boete kosa boete kozongisa boete bino boana ngote siko boza ba pasteur ndeni pote o ba pasteur bakena sanga na sokini na stade wana nanu eza architecture na bino bwana architecture stade ozo ba stade ba batonga kango ba japonais en plus stade des martyrs na bino boke kuna ko sambela c'est grave mais tout ça d'abord na likambo donc ezo selema pe mingi ba pa ya bazolonga musika na connaissance na bango bazoya ayebi que porto yo soki na beti ekofungwama ekosala boyeboye mais biso koyeba te oyebisi biso que Charles de Gaulle a continué na fleuve Congo oyo mutu bamo le roi ke mutu akinaje nga kutu te mutu na yebiso mutu ayebisanga Serge bienvenu Mbungu azolanda biso pasteur Serge bienvenu Mbungu ye mutu abetelanga pasteur pe bayebi masolo ba ayebi parce que aza pasteur te ba pasteur bazali il y a des pasteurs et des pasteurs, lui c'est un pasteur panafricain c'est quelqu'un qui croit à la Bible mais Bible na domaine ya Afrique. Donc yem tabetelanga lisolo ana alakisanga ba preuve na banini na memanga place yango ezaka na bengango place de Gaulle place azindaka abimana soso basala ngo na Brazzaville kino lelo soki tozu na ba émission etokoya to kende tikuna parce que nga na yebisaka bino ke totika ba masolo ya munoko na munoko loba parce que makambo tout oloba na biti nango ezalaka éveil ya conscience ya ba destinée bato baza destinée ya kosukisa likambo yo to oloba wapo ba conscience na bango elamuka tango conscience ne kolamuka yemo abanda ko mituna tango ko mituna bakoya epa ya bato bana bandambo ya mituna parce que to na mituna biano nyoso te toza mwa bandambo biso to na ngwana tango to kosangisa yokoma biano nde babengi yango réveil de la conscience réveil à conscience ya ba révolutionnaire donc réveil à conscience aza révolutionnaire ngai problème na ngai eza bato mibale ba dirigeant na ba révolutionnaire donc peuple ngaza na problème na bango te on a isa ka peuple benganga oyo lingo benganga etala ngate ngati omoninga na TV ti omoninga na ekoloba ti omobomona nga akesala boye azaboya kedeki boya zokisaki boye nyonso wana ezapona likambo moko ba révolutionnaire parce que ba révolutionnaire bazali ba étoile mo révolution topé bozongi na lingala révolution na lingala ezali bozongi na libandeli oyo azongi saka bato na libandeli azali monjoto ezali moi elati nzoto donc moi soki elati nzoto tango ezonga kasi alors moi minzoto na minzoto ezalaka na constellation nango bon sang constellation ezali lisanga ya minzoto donc soki minzoto basangani te moye basala moyo ekobongisa mokili na bango eza te moyo ebongisaka mokili eza nini ezali le pouvoir la royauté et à bokonzi bokonzi ya bonganga bokonzi ya bonzambe bokonzi ya nzebi bokonzi ya économie bokonzi ya mboka ya ngonde. Voilà, alors tout comme les gens qui malembe pour nous chiter au lobby pe likamama tout le monde rappelle bande comme ça benga ba sangisa bande ko boya to kene na mai na kende ko benga ba koko to kende ko benga bilima pour na solution ya mboka boye après boye solution pe tout le monde na biso pété to boya to kende pour na guerre ici na est pour na to sala boye mokonza mboka ba sala boye peuple bo sala boye bande ko pe bazoza batiki ba mangomba bazo ko landa biso au parleur bazo ko landa makambo bazo tika makambo nyo sur le kuta bazo comme éveillé conscient mais après résultat exacté maman zo sala te to ndenge nini parce que yango maman nano azate yango nazolo bate maman ezalaka bana il faut baluka maman na bango yango ba arabe babengaki yango émirat tango ba arabe ba comprendre que il faut to luka maman na biso oyo azali mabele na biso basangani bakomi moto moko tango bakomi moto moko ba créer égrégore na bango basali spiritualité na bango bino bobengi islam yango batelemi place batelemi ba occidentaux basala la même chose attaque baaki koyiba do ba koyiba awa mais bazui que loko bayiba kiona basala yango pona bolamu na bango. C'est ce qu'on appelle impérialisme, c'est-à-dire bato basangani pona bolamu ya bango moko na objectif moko ozomona wana nde a partir ya wana mama sikoyo alamukaka
pe mama tango alamukaka alataka nzoto moko akolata 50 nzoto te. Mama soka alamuki aolata nzoto moko parce que mama ezali molimo ya mabele na biso ya molimo wana eza 4 éléments de la nature wana akolata nzoto moko siko mamba babilima ya mai bilima molima ya ceci tout ça la babilima eza nini bilima na lingala bilima yango nde na hébreu babengi les Elohim do bayaki pa na biso baloki tolo babilima bango bakie kuna babi biso tolo ba elima bango bakie kuna balobi Elohim parce que ba comprenaki sans ba comprendre sans ça likambo mais bayebi ko prononcer yango babi Elohim eza nani eza moto à comprendre que likambo yo po ebonga ifongala ndima mosusu soki yengana to sangani to sangani biso to so 4 soki 10 soki 20 mais to za na office moko do mokonzi aza moko nde yango na hébreu Elohim na lingala bilima siko yo moko bimi okeko ndenga na zawo na biminga mona kei na ngulupa bato na ngao bandimelinga na keko na mai ho na obenga biso to abilima te solution ezala te wana eza solution to keko benga bilima ya mabe o bazoboma de amboko oyo parce que bilima bazalaka minei donc banzambe baza ba forme minei banzambe lokuta banzambe ya solo banzambe ya mabe na banzambe ya malamu ya bolamu donc les vrais les bons les cruels et les vrais dieux tu comprends donc banzambe ya lokuta wana donc des faux dieux nde bato ba obete abino masolo ngai nzambe ngai boye o ngabo boye na boye yo nzambe ozali nzambe ya nani to pe ya nini parce que nzambe ba yeba ke nzambe na kokela okeli nini parce que calendrier bozala ngoka ya bato mususu ozo comprendre donc nzambe ne sala te non nzambe il faut créer tu as créé quoi rien donc t'es pas Dieu bah oui. Un Dieu, c'est celui qui crée. Un Dieu, tu le reconnais par la créativité. Création ezani ni kozalisa o ezala kite na ekolo na bino, na mboka na bino, na mabele na bino, ça c'est la création. Siko awa wapi nzambe. Nzambe azaka mokelite papa. Nzambe a mokeli parce que mozalisa ka banzambe po banzambe bakela bina on partait biloko ya zalisa. On comprendre? Mozalisi azalisi mai nzambe akokela pêche. Azui bato alakisi bango bokende ko sa pêche. Bato wana bakomo kitana mai bayekoli kotia bambisi loye bakomo sa pêche simalobi ba osala bateau de pêche wana nzambe. Siko bango wapi bazate. Oyoki? Do bato wana bakabaza banzambe ba faux dieu. De véritables nzambe va former un corps. Au monde, les vrais dieux, on ne deviendra jamais créature, des dieux créateurs sans la néade. Parce que mythologie égyptienne, toza o tozali mo ki ba respecta biso que Afrique berceau de manté pour répondre Égypte non. N'Égypte toza ki na néade. C'est pas la néade. Ezalaki na Nout, mama ya Lola, Minjoto basanza tout ça, ezalaki na Geb. Tata ya mabele na biloko soto ezala mabele toza na Nun mama ya tata ya mai toza na Shu mupepe toza na Neptus Neptus nini humidité toza na 4 Pléiades o ezali Isis Osiris 7 na Isis na bango soto na nazalisa bango atumu tango motango ozangi nyoso atumu mutazalisa le néade ozo comprendre toyebi makambo wana pourtant lisanga eloko nezo salate exact donc c'est pour puissance vraiment et se manifester banzambe bango nyoso tu bato wana bazomi benga banzambe il faut basala bokonzi ya nzambe sikona bokonzi ya nzambe zalaka tata zalaka mama zalaka mwana ngo ya mwasi na ya mobali après o etikali ezali ba panthéon ozo comprendre or kino lelo nana lingaza mwana nana lingaza tata bino mo mona mamuna osala wati kende kofuka mela masambukidi yaka ekende pa batata na yo yaka vanda kende osenga boli o mikitse pa batata na yo ya bato akendaka
okobondela bango kuna papa Martorel yaka mwana bino yo bondima mwana bayeto moni bino tu bo na ba image mais le reste ya bato teke to sisi kake musala wana me modelo ngana koma vandi na wenze ya Congo ezanga kombo suite eza nini papa nyoso wana ezali nini bamoni okomi na objectif okomi na suka objectif na yo tena komi na suka olembaki papa ngana ebisa fallait kotambola lisusu lelo tango na ebiso ke na ebiso ke yaka yo ndimaki na yo sana emission ka ezaki loka poteza na otika emission ngai te même mukolo na okata mutema na ozaka en train de continuer à lutter pour la restauration de la royauté na loba la monarchie ou rien il y a rien qui va m'arrêter. Donc toutes les personnes qui sont en train de travailler dur en secret en public pour m'arrêter, peine perdue. Omoni oyo na banda wana na osili sango. Ndenge na banda na lobi ke constellation des étoiles po ta on a yawa mona ki ndenge na sangisa bango. O biso Congo Konga bi yo Roger Baka mikotu na TV Congo yakawa. Yo fils de l'homme o Congo yaka. Yo na sangisi bango bomona ki. Na vanse babo vanda wana bobimisa solution à likambo. Ba palanga li moto amotazu nzela akei. Pona nini parce qu'il faut d'abord qu'on vende ça la Sainte Trinité. La Sainte Trinité bo tata ezalaka, bo mama ezalaka, bo mwana ezali. Donc bo mwana wana mwana moko azalaka mwana mobali. Mwana ya nini? Ya mobali moko pe ya mwasi moko pe faza mwana ya mwasi wa ebike o mama o tata siko yo mama sala bo mama na yo pona likambo songole sila yo tata sala bo tata na yo po likambo songole sila yo mwana salika me bato tu mine wana yango nde to bengi enquête omona ankela bato manque to latakana oyo mona kala partie ovale eza vagin ya boma e symbole ya bomama partie en bas omona ka ezali pénis symbole ya botata omona ba partie mibale ozomona moko koto eza bana mibale eza bomwana ozomona sikoyo tango babosalaki Égypte pharaonique bobimisi mwana ka moko Horus bobimisa mwana moko Horus mwana ngo Horus ye mutabundaki bitumba oyo esalaki bolonga na fleuve Nil kuna toyebi maintenant siko wapi mwana mwasi po ani topanzana kuna po mwana mwasi azala ite bimisa bitumba to panzala kuna po mwana mwasi azala ite mwana mobala monana me mwana ya mwasi azala te siko mwana mwasi fa bima il faut siko nyonso ezala complet mwana na mobala azonga ndenga azali na kozalisama na ye ozoba makamba roi divin parce que ko fingo bazofinga ngai ba aussi sanga bengi Masambukidi roi divin est-ce que Masambukidi ayebisa nga ke yaza roi divin atika papa Masambukidi atika te ko lobela yo oloba yango aloba na ngana esenga na eto ebani mais batebele ba jija et il a reçu même les insultes il a reçu les insultes ba esito oyo ngana zo fingama OK yemoko est-ce que ongana zo ongana ofingama kutu na kati ya ndako na ngai anga moko bato ongana zo former na zo lakisa bazo finga ngai na likamba Masambukidi est-ce que ça a à voir avec ba mafingo Masambukidi ofingama te Masambukidi abi makamba roi divin te makambo na ngai na ki roi divin e ngai na yebi atate liboso ya mai tozana mai yeyo mupepe oleka atumu ye wana biso tu tomona ye depuis tozalaka na Egypte po tozalisama nga na yebi makamba ba roi divin te na yebi pe bisakolo ya kimbangu te nga na yebi makambo na nganga mumu na yebi yango moto ayebi sanga te na bimisi te nga na yebi makambo na ngai ya ngai na makambo nga na yebi nde ba yebi singa ke mwana wana akozonga na mboka Congo mwana ngo okoyeba étoile na ye parce que étoile ngo ezali mibale ezali pyramide mibale étoile ya pyramide renversée na pyramide debout oh il faut trouver nano étoile pyramide oh ya mabele donc bonzambe Emmanuel ya mabele na bino ensuite oh ya likolo ekoya oh ekoute pa ba fro descendant ekoya bango mbale soki basangani nde ko former étoile de David pona bokonzi oyo ya bomwana trône ya bomwana evanda parce que écoute trône ya botata na trône ya bomama ezakaka na guerre banda mokili za mokili
ozo comprendre yango wana bitumba makambo ya kobongisa ezaka lelo ebongilo bebebi ta ba mama bakambaka mokili banyokola batata ta batata bakambaka mokili banyokola ba mama siko bo mwana motesi sa makambo wana siko trona bo mwana po ekita na sena moi il faut qu'on soit anke za la complet yango biso tolobaka anke ya ozo comprendre alors tanga na luka manazo bongisa makambo nanga ba esinga mwana ngo kombo ne Samuel Samuel oyo eza ekendaka kuna na monde des orientaux o babengaka sokini babengi epa ba oriental kuna Samuel yango nde zongi awa mais est-ce que ba kombo na biso eza ba kombo te eza ba concept c'est-à-dire tango bango baye awa Samula bayoka kibiso toloba Samula eza nani ezali mwana oyo aye kosala musala ya par la révélation donc azui boyebi oyo eleki likolo wana eza na libinza Samula bango bazwaka makambo bayokaka biso toloba awa parce que na biso ke bakomaka Bible epai na biso awa nde bake nango kuna ba modifier ba bakisi ba bebisi ba bongisi pona nini eke na ba avantage na bango ozo comprendre aye o comprendre sikoyo aye lisusu pena donc vraiment bisimbi baba donc tango ngala sali kambo na ngana sina kanga na sina koma na mikanda na ngai na lobaka yango ngala yebisa nani Samuel te Masambukidi te na yebi pe bilisa kolia Simon Kimbangu te tu vois alors tango na komi na Congo na zongi na Congo na 2018 na 2018 nde na yo kokutana nani papa Dieudonné Kisolokele Ntoto mwana ya liboso ya papa Kisolokele ye moto azobeta yanga masoloke makambo zolo bana papa Simon Kimbangu alobaka yango ngai nde moto na oyebisa ba nga bitala po bokonje bonga ifeza la boy po na bokonje zonga po na bino pe bokoma religion d'état église kimbangiste comme religion d'état il faut tango na expliquer makambo zolo bana papa Simon Kimbangu alobaka yango nde azui eloko na bango mokanda bango na ya prière ya papa Simon Kimbangu apesinga tango na bandi kotanga na moni kombo ya mon roi divin za en français eza makambo ezala banda mokili ezala kino lelo ezala ka bongo Jésus aza roi divin ya mindeleti Krishna aza roi divin ya ba indien nani kombo nani Buddha aza roi divin ezala mwana ngo azaka mama tata mama motalakisa ke mwana ngo yeyo banda mokili ezala ndengo wana ozomona siko ngai na bonzoto bwe na yebi mwana ngo te nazo lukaka ye jusqu'à temps on a sisi misala on a kende ko sala couronnement ya moto on a kende couronner na pointe no ande bomonaka na ba image wana oyo azali grand prêtre solaire na sisi couronne intronisation ya grand prêtre solaire il faut maintenant après la prêtrise il faut la royauté bana nanga on a lakisa bango koyekola mapata bango to batanga mwana na Caleb azolanda émission ya bi mama tala oloba tande to sita étoile wana kuna do direction to okende sikoyo yango ye mutamona étoile ya Masambukidi ponga muna lakisa bango kotanga likolo ye mutamona étoile bitala étoile yango ya mama to okende sikoyo kuna eleki moko ya bana nga mususu akoti na internet amoni Masambukidi mama moto moko azoloba na TV makambo yo lobaka na biso awa ngabi motaona no na yebi kombo nete kombo makasi za oka bakomba ba Congo mais je crois kaza mu Congo mais yebi kombo te biso ifale to ya na ba fro descendant de boyebi to yaki na ba fro descendant to si to moni étoile to yebi kisiko ke bon étoile eza boye ba fro descendant lokwa ba oya donc na kati ba fro descendant to kozwa pyramide alikolo to si pe to moni étoile ya pyramide ase to kosangisa po ete bokonzi ya baindo ezonga koya to yena ba fro descendant bango basilisi bazongi biso to bandisi ko koluka étoile direction to bandola nda étoile papa to tuni secteur oyo biso moto tozo tuna ndege botanga na makanda ba mage secteur oyo na yo tu mwana moko ayaka epananga moko ba témoin nanga ekuchu platango aye eme ekuchu inatindi ngabi kende na ba école ya bato soto balobaka makambo ya bonzambe yebisa bango ke ba fro descendant bazoya na bato yango bayamba bandimelaka likambo nanga tango na yaka na ba fro descendant Masambukidi faisait partie mais bazaki bato ebeleza eka yete après tango basilisi nde nazo tu na bango to kendeki epa ya Masambukidi tango to kende to komi place wana papa nga muna yebo tangati
ngamu na koma makamu na nganga muna ebotanga makamu na komaki to komi kuna na ye to vaninga oh mais oyo moto naza oluka ye yoti na tuli bango toza wapi oh toza na soki kombo batangi kombo ya mboka ngo kuna na soki changu soki ni mbala moko na zongi na bia étoile yango ndenga mutu na oyebise ngabi yo ozali Jésus oza destiné ya koza Jésus oyo bato bazo sambela na kati ya na ba église oh donc roi des rois Jésus bango ba ozela roi des rois mobikisi oyo akosilisa pasi ezali yo oza destiné atelemi na kiti makamna lobo oyo soka zawa na zoyo kazolanda bato bazaki ba azolanda bato bazaki ba atelemi na kiti soyo ko banga soki ni na toki akoti na nanga bitala oyo kibanga nga bongala na ngaka ngaye tango yela nga na loba makambo to eyaka wana o charge wana eza charge eza kilo na banda ko pupula wana na lobi makambo ya RC kanga mutu na lobango eza yete na bando wanga bite yo oza destiné ya ko restaurer bokonzi yo wana nga na bi makambo na bino ba roi divin tenga na zo ba makambo ya bokonzi ya likolo na c'est tout tanga la lobi maka aboya kana ye ya bato aboya atalanga pe na ba miso na kolo bano pete lelo sokolo ka masambuki dazana ka yamba ngai masambuki da sepela na ngai bien te masambuki di amona makambo na ngaka à peu près siko na bonzambe na ye na kibomoto na ye na kibomolimo na ye eza makambo ayeba ke moya telemela ngai ezate so na bito kebo toke kaka ozomona mais au fond de lui je sais que amona nga bizarre au fond de lui abarabi mais maman makambo alukela nga la comprendre te nga siko na ndengo parce que so na tinga bilika mona tika te na ndengo omoni dota on a blobi na ye makambo wana masambuki di anigadi akoti na ndako aye na la livre moko bwa koma nouvelle vérité na purification de la terre ngabi me yo purifier la terre na nous a racheter la terre te bango ba yeko chef coutumier ba yo pesa yo la terre au purifier ba purifier kelongo yo so somba kibino bosi boteka mabele la terre elle est sous le sol appartient à l'état siko yo purifier ngondeni donc likambo bango ba pesa wana eza ya solo parce que yo il faut comme na no mokonzi pour kende ko soko négocier na ba mindele osomba mabele oyo alors pourquoi mokonzi faut ça parti politique pour banda bitumba bokonzi. C'est moi qui parle tout ça là, c'est pas lui. Nde esika masambuki de abandio mama ngape amakabu yango mona yemo ka kimaka akepoto akanga abloka ngape ba téléphone parfois bloqué ngai mikolo alobisa ngate ngape na tika na pupola ka donc na tika te alors ezape na makambo tata na ye moboti papa masambuki di le père assez à lobaka assez à komaka do eloko endimisaka masambuki di makambo nanga eza makambo tata na ye assez à lobaka na ye siko tango nga na ye makambo nga na salaka makambo ya mona tata ne osala ndi esika masambuki di yako abike mama ngata na mona neti papa azongi azoya kolakisanga makambo ya saloba na ngai ozomona relation ya nga na masambuki di ezali makambo onga na yebi nde makambo na bino ya ba roi divin baboye na ye koyoka ngo après masambuki di atikala koloba te kaza roi divin et puis bato muso afutanga mbongo masambuki da afutanga mbongo bao bayebe longi na ngai oyo bayebe esika nga na uta nga na uti na business ta nga na banda business papa mota otika showbiz aya kosala aventure na molimo. Est-ce que makamusu bato balobaka parfois na vanda Nathalie botinga bi yango moni bebele balobaka oke nga mosala nga ko boma ko bebisa na bebisa parce que za ba mamusu se pesa nga kanda neti boeli bango yo ife zonga na maisike utaki comprendre mbala moka bona kandaka usiliki ka sikonde eke ezonga kuna ezonga pena na etanango premier ndenge utaka depuis libandeli asali yo nini to zakaka boye mbala moka parce que basala ndengo wana te ezana makambo omoni mboka po mboka bonga il y a des personnes sacrées moto ya suivi na ya sacrifier pour na bolamu ya bato bino bokoko zwa vi na ebo etale na kati ya wenzete non ezana makambo balobaka na balobaka te eza mambo batushaka bato batushaka na batushaka te yango na ozongisa yo ndenge utamaka na mai do komi mai ndio utana ni bandeli
sikona mona moto ya obimiso wana moni ba place ngona ba moi matiba mama boza moto te parce que tango zuizemi mama zuizemi noze ba maladie ya zemi boye bien ngote zemi yango moko ezaka na ba douleur c'est pas ça ouais accouchement eza na douleur allaitement eza na douleur élévation ya mwana eza douleur mais mwana kosaka na mama te tata ko limbiso parce ayebi makambo ayebi pasi te ndeli bazalisa yo zala mama basakanaka na ye te na ozongiso na libandeli o comprendre yango na lobi tozonga na mai tozonga nao na fleuve Congo po ekomi ntango mwana ngai vérité yebana nana aza na kati ya fausseté nana na kati ya vérité voilà place tokomi sikoyo yango donc likamba masambukidi batika kotuna kanga mituna wana batika ba kofinga ngai te parce que ba incriminate te moto ba incriminate eza ngai ye na yebi ndeni bafingela kete me moto mafinga pe donga na ozwa surtout mikoplo parce que pour la bango na ndenge déjà hypothèse bima que so imbongo bima tu bozu ndenge lobi que bansu bakatsa le roi que ba pesa mbongo c'est que dans le sens que yene tayaki ko luka ko welela yango or que là obimisi ya bato ayebi makambo wana te ni na église na ye ya yebi makambo wana te na église ne kuna babetaka masolo wana te que masambuki du roi divin église na bango babeta yango te yonde mutu aya na ngonga na tango na oloba makambo wana baochola ngai na église na bango wana bayolanda te bazochola nga ti lelo eza bato bachola kanga kuna na église wana o makamoni mama na zolo ba nga risque atia via papa en danger atia via papa en danger wana bato église ne mutu baloba ndengwana o papa bato wana bakoya ko banda ko repérer papa ko comme en danger na bien papa nzambe baboma ye masambukidi pe aza nzambe te masambukidi aza mwana ya nzambe na conception ya bonzambe ya Congo aza mwana ya nzambe donc mwana nzambe aza plus que nzambe au comprendre tala nature po eba ndenge ni mokili ezali omoni nzete eza ndenge ezali me bato baliaka ba fruit ya nzete donc fruit eza plus beau plus bon plus agréable que le fruit donc masambukidi est censé être mwana ya nzambe nabi il est censé être po to bunda na bitumba na to silise po na valider makambo susu to bunda na no to ke malembe na to silise parce que ça bato ebele kuna ba c'est tika omoni papa mama wana azolukelo ba problème mais ça pe na bato kuna ba isa gabite makambo mama la reine de midi alobaka eza ya solo eza pe na makambo papa na ya asi aloba asi akomaka moko lingomba wana asi aloba asi akomaka moyakima eza teme eza makambo ezokende procédure pas procédure aliboso ezalaki mwana a reconnaître kaza mwana et que tata azalaka mama azalaka parti wana tosilisa a reconnaître parti a mibale fallait que mwana a tobima en public tata reconnaître mwana papa ma torel diangenda kututukidi aya en public bomona tokokisi parti wana esili parti ya misato il fallait que asa la parti politique asa la parti politique donc wana esili siko 4e parti ndesika toza siko ifa tonga royaume tanga suso tonga royaume to sali trône na tango wana mambo amba babitenu etikali bino boye bangoti etikali babitenu ezebele pour to sisa makamnyo sotu wana mais na lingite kombo na ngana minoka bato ya na makamna bino babu Congo makamna bino baba ya soki baba roi divin non on parle pas de ces choses là donc balongola yo na barrière pensée na bango ça n'a rien à voir batika makambo wana ça n'a pas de sens écoute mon fils nous avons des problèmes les plus sérieux dans ces pays plutôt que parler des conneries des choses qui ne donnent pas la vie qui n'apportent rien. Au comprendre toi na makambo eza penda sérieux na kati ya makambo na ya poso na biso abaindo plutôt que on dit on a fait c'était passé c'était entré c'était descendu au point qu'il y a des gens qui m'appellent pour me menacer il y a des gens qui appellent pour insulter il y a des gens qui racontent des conneries qui disent des choses ngai na ebisa rabino ke ngana pasteur te ngana zanganga so meki na ngana olimwisa yo. Donc ça ne pardonne pas. Non, moi je dis ça aux gens tous les jours. Ngaza pasteur te. Ngana masambuki di te. Mokambi alingomba royoke la bino mawa. Akoza na pitié. Oso ba peso mbata itamo ngana abongo te. Donc ceux qui na repéré yo na pouvoir ya ko bebiso awa na se amoyi
pe ya kobebisa yo na kati ya l'au-delà. O comprendre? Et donc nga na yebisaka bato te na nalingi bato tout ba comprendre yango gérer yo dans ekita nga lingi bato tout ba comprendre parti wana moni nga na blague te nga na lokwa mabele na kobotisa mbuma ya oyo loni na lolenge po yo oloneli yango naza lokola mayo ozomona nazwaka forme na couleur ya récipient o batielinga. Mon couleur à mayo, eza couleur à mabelo. Donc mabele ne pesi couleur wana. Ngala ndengwana. Donc je suis la nature. Esprit nanga eza naturellement vrai. Donc soko salinga mabe na osalo mabe oyo tikala ko imaginer na vite. So lo belinga mabe ngana lo belo mabe siko kozala mabe contre mabe. Donc bokeka na genre. Ngala bongo. So salinga malamu na osalo bolamu na bolamu mabe na mabe. Ngala ndengwana epala ngala uti na prison to uta kuna biso to uta na prison occidentale na prison la mutaza place uta la prison ngala uta judaïsme donc dans pour dans pour bino bo uta christianisme yango na Jésus alobi limbisa ya bino bo limbisa ngala limbisa te ngala limbisa te na lingi bato na oloba makambo leo na lingala po to na suka et donc bato belé va comprendre que la reine de midi ce n'est pas c'est pas un genre d'esprit qui est venu s'ajouter na ba comment on appelle ça ba champignon ou bozo bengaka ba spirituel ou ba église ezobimano. J'ai dit la monarchie ou rien. But nanga ezali to zongi sabokondi. Donc mon toto aza d'accord, on se met ensemble, on avance. T'es pas d'accord, tais-toi, ne parle pas de moi. D'accord? Parce que soko lobby nanga tozonga na mai esika biso to uta kuna totala siko na ebo nage te soko lobby nanga to zinda na profondeur ya mabele esika biso to kunda maka to yeba na kuna na nzete na ye ko bima na nzete na ebima te ozo comprendre so lobby nanga na souffler mu pepe siko to yeba mu pepe ni ebuka bandako peni ne buka banzete donc makambo nyonso wana ifoto yeba ke j'ai quitté la religion pour la spiritualité. Donc, et spiritualité, tango nazaki na religion judaïsme, je suis kabbaliste. Donc, nazalaki na katia kabbal juif. C'est pas n'importe quoi. Je suis pas quelqu'un qui joue avec le monde des esprits. Sinon, naya wana ba maite. Ngana moto la saka na ba monde amili mote yango na kosaka te na ibaka te na salaka ba makambo bato basalaka te okutanga na makambo wana te. Siko il faut pas que bot mélanger kombo na ngai molimo na ngai makambo na makambo yo ngana na kati te. Donc soko zolo bananga makambo il faut zala sûr que makambo zolo ba wana na zala kati. Siko so na kati te. Au comprendre. Donc voilà. Au parler pour nana sou qui s'expression na affaire masambuki dit et au monde le a exprimé na motema na ngai na bimisi motema na nga mobimba parce que ça m'a trop fait mal et ça linga mabe trop na yaka na ba mauvaise intention te puis nyonso wana nga na oluka masambuki te nga na tali étoile siko étoile ngo malheureusement elati nzota moto moko mo de masambuki dit ozomona nga na olanda étoile oyo ekozala pyramide eza vaisseau tokotelemisa na mboko na mabelo oyo po oyo nazoluka ya ba fraude sande ezo yanga moko mutu la luka makambo na ngai nde nazoke do sara c'est-à-dire na osangisa ba pièce ya puzzle pour likambo esila moto na moto na part ya mission spéciale il fallait ça là. Voilà, pour citer maman to komina suka mais qu'est-ce qu'on peut retenir na fleuve Congo na biso oyo bisika oyo masolo ebandi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça likambo ba fraude descendant nous allez koloba car mai oyo et memela biso ba oyo ba ya ko nuire biso mai ko sarate mai et trahir ke batote mai bebi sarate ma papa et même ba Diego Kao te mai même ba Diego Kao te bino bo trahira mai siko tango Diego Kao aye à reconnaître mai ke mai yoza mama nangai mai ayambiye tolo ba bien siko abino bo finga reine de midi soki siko ba fraude sada ba yebi ko za mama nanga siko ngana okena bino na kena bangoti so na kena bango na pesa bango na ngana pesa bino ndeli kambeza bongo Diego Kao
Maya mema diroka ote maya za mama na yo ye mutazalisa mabele oyo zali oyo ye mutazalisa lolo oyo zomona oyo ye mutazalisa mopepezo leka mai mutezalisa nyonso biso tozali d'abord njoto toza oyo eza 73% d'eau 73% ya mai donc mai eza socle ya vie ya moto siko fleuve oyo fleuve Zaïre ou fleuve Congo eza le fleuve le plus puissant planétaire. Hier baminde na moyibi na bango na lokuta babaki ezaki 3e fleuve lelo vérité bimi. L'élo vérité bimi que c'est le premier, la première, le premier fleuve le plus puissant planétaire. Ta ba lo ba puissant ba ba ni ba lo zo le ko. Mayele il faut boza na mayele. De l'accident qui ba ko saka. Sur base de quoi bah tchaka au premier ou de et ben intérêt eza koko ça eza ba statistique au fait les anthropologues chaque anthropologie na chaque époque ba développement ezo ya d'autant ba kende ki ba moni qui était o eza puissant après batali o eza puissant mais oyo ndé na lobaka na émission mon na Brazzaville na lobi que jusqu'ici ba sali ba fouille archéologique partout nano ba archéologue ba yena no fouille archéologique awate na bassin du Congo te na lobaka mikolo tout cosmologie chimie kamato nga nazo prôner na lobake toute la planète a vu le jour ici makambo to e bandara awa mais naza na preuve archéologique était preuve historique était passé ba vestige ezate menga na yebisa bango na biboya ko sala fouille ba sali na no fouille awa te basala ba fouille ka bakuna pona ni parce que bazolanda kuna po ba désert ba moye ezali facile yani bon alors que awa mai na mai donc tango ba sala ba pareil o ekitara na ba profondeur des eaux ba roya o sala fouille archéologique un jour mon qu'il épée sanga raison ozo comprendre fleuve oyo au fur et à mesure ba statistique e ko yeba na que c'est le fleuve le plus puissant baloba qui na des forêts les poumons planétaires qui est Amazonie na Équateur baloba ka Amazonie le kakibiso mais le lo bango mo balobi kete Équateur et leki parce que ba yaki nano ko vérifier densité ya forêt équatoriale te baloba ki que la planète est traversée par 13 pays d'Afrique 13 pays de l'Équateur, mais balobaki que comment dire l'aptitude de la plus sommité balobaki Kenya lelo ba changer et comme mbandaka e komi bango moko ba e komona 1800 soki quelque chose babité c'est ici eza Kenya te donc là où le soleil est à 0 degré d'altitude et pas ngai na botama donc eza na bato na se na moi mitu na bango ezo sala ba oluka ba yeba ke to utaka wapi to kende wapi bolamu ekobimela wapi bolamu c'est-à-dire quoi papa ba guerre ici là ba malade ici là ba nzale ici là ba problème aux humanités les autres traversés ici là bolamu on ekobimela fleuve Zaïre angonda naza kuna mama oya kambaka bato bavandaka awa na kati ya mayo na sekuna azara mama a mobalte voilà merci beaucoup sikoyo soki bato nano basosoli makambo wana te tovandaka wana guerre na este kosila te Tshisekedi asalaki ba président bakendeki banani balekaki o ba papa sibongi bango alakisaki ngai ezongaki beto banda kofinga finga na te likambo eza awa so tolingi to bongisa makambo ba fraude descendant bakendeki awa ils nous ont maudit ici hein ba image o bozomona bandeko bazolakisa bino wana eza entre Brazzaville parce que tant bandeko ya na bango bao bazaki na faiblesse ba koka kotambola te ba ko sukisa bango wana bazui bango bakati na Brazzaville na gare centrale ya Brazzaville ba tie bango bake na kuna parce que awa train ezalaki na nte parfois ba yeko tia pe ba mususu bazaki un peu en forme alors bao ba ndeko mema bango awa na ba rado wana soka moni ke asali eso nene na bwaki na kati ya mabanga wana mabango zo monana donc colon à côté là yo c'est peliciété aboki wana na mai OK et puis zaki ba colon te bazako tambusa zaki ba colon te yaki ba yindo lokola biso oh là là parce que yazui ba colon ba tie c'est moi chef donc aboki azoboka bandeko na ye bato aposo moko na yango na oyebiso mwana nga etumbeza ya poso tope ya lokota yango ko mona bato ete tolobela christianisme ote biso kimbagisme tozo bundela poso na biso to bundelaka malobo minoko bato lobaka problème ezali les enjeux sont raciales on déteste notre couleur de peau et non ce que nous disons dans nos bouches. D'accord? Il faut que tu comprennes que sans l'unité, sans l'amour, c'est pas possible.
Vous comprenez, papa? Bolingo motebo makaka. Moni kande zo pe na motema nanga parce bolingo ezate. Bino bozo finga ngai parce bozangi si bolingo pa nanga. Quand il manque l'amour, quand il n'y a pas l'amour, la colère monte. C'est l'amour qui couvre les péchés. C'est l'amour qui éteint les flammes de la colère. C'est l'amour qui... L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est partager. L'amour, c'est communier. L'amour, c'est unité. L'amour, c'est l'ensemble. C'est ça, l'amour. Moussou, ça n'a pas si passe étalioté. Ce que tu n'a pas si. Passe nanga étalioté. Alors que toi, tu as la possibilité de résoudre mon problème. Tu n'arrives pas à résoudre mon problème. Maintenant, na position, oh, nga na cause à la position, na monde des esprits, nga na protéger. Na protéger, on livré, yo. Donc, le fait c'est livrer bandeko na bango. Livrer bango tango bango livrer et aussi nous sommes maudits. Frères descendants nous sommes maudits ici en disant que ndenge bango keiti kozonga kamboko ekobongaka te. Yango bassin du Congo papa bo mata bo kita aussi longtemps frères descendants bazongi na mabele te. Bazui bitene na mabele te, bazui ba kombo na bango authentique te. L'état Congo po eloko nga na oloba bato lelo ba comprendre te tango na obunda ke songola comme mokonzi eza po na raison wana pour que frères descendants bazonga bo pesa bango ba document officiel ya l'état ke aweza mboka bakoko na ye bo pesa e mabele ki avanda mabele na ye etumbala nga yango wana. Comprendre parce que ceux qui te sanganité ba prophétie bazo bimisa oyo tout ça rien le problème que tu livras c'est ça on a l'intérêt il y a étranger tu livras ba propre frère na biso c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ba propre frère na biso na kokufa ba lakeli ba modira biso awa bisika tu omona ba place anyo surtout na kaisi na ba émission na ngabo mona kande na kenda kina bisika na nyo surtout dans chaque endroit ils nous ont maudit. Voilà. Chaque fois que bakenda ndeni toyebi ke bazaki parce que batika bilembo mingli mona bango eganga kaba ils nous ont maudit que biso tokobonga kate biso pena ba occidentaux tokoyoka na kate jusqu'à ce que bango ba ozonga malédiction wana ndi yango motezo ganga sur nous bos kende ko benga bato na Chine to benga ki ba chinois ba ya ko sala biso banjela ko sala combien de jours bo kende ko zo bato na Inde to benga ba ya ko sa ekosala te omoni yango nazolo baka mikolo nyonso tu il faut bondi ma constellation des étoiles moto moko azwa garantie ya kozala mokonzi andi makozala mokonzi nga ya bato te nga bolongola nga makambo wana nga la yelaki makambo wana te nga la zali lokola babenga nani éclaireur anthropologue nga la kendo lokota nde ba pièce na sangisa po ba pièce wana ekoka. Donc moto moko parmi bino za mokonzi ya ba mama moko za mokonzi ya ba tata na ndenge wana nde maambwane kusimba siko mokonzi fo mama za tata za nani mama okipa vita mama biso yo mona akipa vita lelo kipa vita lokwa akufa yenda akomi mama nayo o tata biso kimbangu akomi tata no po ya kufa watu ya miyibi bato alokuta. Donc il faut changer le côté. Jamais. Toni mais la papa kimbangu pour aider papa. Kimbangu ya zali lelo awa otozo mona kimbangu akufa oui. Siko nani aza kimbangu lelo nani kimbangu azate est-ce que kimbangu ya nzoto akufa kaka yende bokende obolanda ko to olanda kimbanga photo bo kimbanga lelo nani alors kimbangu azata tata bongo mwana kimbangu wapi ye c'est ça le problème papa problème est vandi les kambo vendu c'est-à-dire ba intérêt propre ba intérêt personnel c'est pour ça ça ne marche pas au parleur lelo lobby singa na lobby mingi voilà. J'ai parlé à cœur ouvert. À cœur ouvert, voilà. C'est, je pense, peut-être Maïelinga qui bongo. Exclusivité, bandeko. Merci pour Nabino Bolandibiso. De KR solo là, c'est possible. Oui, bien sûr. Bah, cadre Ezali, numéro Nabiso Ezali 097. Boya au Komango Nase. Ouais, numéro, pas de problème. 900, 950, 914, 999. Cadre et enseignement Ezali, actuellement nous sommes centrés sur la politique monarchique. Tozo la kisa ndegeni ni politique ya monarchie ezalaka. Donc parce que tozalaka ba séance par séance toza en pleine 90 jours. Ndé na 90 jours wana toza na ba séance oyo kuta biso na fleuve ya 9 jours pour na osala misala tozo sa na kati ya mai na fleuve Congo parce que tosi ça qui a mwanda awa sikoto ya océan to silisi ya moi to silisa ki sikoto bandi ya fleuve tozo site soki to silisi wana nde sikoyo
tokoti na ba programme mususu parce que spiritualité ezali socle ya makambo nyonso, spiritualité cosmique, spiritualité politique, spiritualité sacerdote ou mystique, na ba forme nango nyonso tunde o toyebi yango nde toyebisaka bato na bokebi nyonso tozali se ko continuer kosala mosala mpona bino bandeko oyo touche bino makasi bosimba pe bochango na mitema tozala elongo ba question pe na bino bokoki kotuna bo s'abonner massivement na ba page na biso. Merci na plus de 4 millions ya ba visiteurs déjà na YouTube, c'est trop ezakutu moké photo baxa les sous belé na ba plateforme na biso nyonso et puis na télévision. Quant à moi je vous dis bye bye, on se voit au prochain numéro. Merci na Lisha accompagné Kibiso, ingénieur Ampère, merci na la grande équipe et à haut-parleur. Quant à moi je vous dis bye bye, au prochain numéro. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les rangs.